te biso kutu tokbima rarement na ndako ezoki nde evinde era ebwa pesi mwana pienga. Wow, c'est ça. Mais toi attaquer on a batanga wisi na ba citron siko moi ça va. Ok. Ça va. Non mais maman notre zoani ni message na yo. Maman sule bawa. Omoni ngana bango même na ba live na nga. Karine au na internet na Karine vie normale il y a Karine mibale. Ngana ya internet ngana ya internet ngana ya musala. Na ya na ngati na sa mtu pasi na finga mtu pasi bate beli ba benga zo bata ba chinois pona ba mami yo bisa kaka yo akana mtema ma omoni na yo ki president Tony apesinga message no ngamna bisi pianga numéro yimura kamwe na peso sa ni mama bina obenga mimi obenga na bina obenga pona lubaki na koki konini kominimize ote pona lubaki pona yebi ote pona mono tete vi yana mambo ebile mama moni batu nyonso yo kako Karine beba na bango ata lite internet ti kangama nzambo permetaka mona ke bon ba yisala mabe pour to wela na bango ya ka jalousie nazama tiki ngana satana na masekete na mabe niveau wana te tunana maina makila na kapempia kana kota pe toilette na okapenza la no nyoso batu bayukaka donc napi na motema keso zo kisinga makile ko bimana yoka pasi voilà mon mais pendant le baquet deba pesa image wana ya beba na kana batu ye mona mabe ya opebisa communauté mama ngana na capacité nini ya communauté mobimba na batu ba monanga na bino batu monanga te na bebisa batu na nzambe te. C'est ça. Ni même Satan a paix. Donc, pendant le baquet, il s'agit juste de ceux qui tombent sous la inio, la ligne bâtonnière se bat inao. Or, qu'il y a un qui ira dans bon côté. Voilà. On a la coquille dans l'ino, mais il y a peu de sous où il y a ces pélanao. Voilà, c'est comme ça, toujours c'est bon. Des fois, bâtonnière, ils ont bon, bâtonnière, soit à capembe, les attaques, auto ya lobby, moi, la chine, et puis un bon, atali kamabe, comme les ambassounis, ya télémissier. Kanda wana ndo mona anasuka na ngomoni bayininga mwana mabe document na mabe mais na ndo kindeni nzamba tikanga za na pema na mukili mutolonga na mukili bosi ya nzambe doso nzamba opesa nga pema comment yo mtonkili olinga la vivre te pungana upema opema so pema ya opesa mais au fele bisonyo na samoi nga omoni elo isala nga biente na mona ki eliki nga mambo internet mama na ki pate ponga na internet musala na je m'en fous na internet prévenir ataba mobile ya boyinga na internet lobi nango na linga ka mususu pona wiki na olanda na internet et internet ya vie na ngate lelo internet so ici linga na continuer vie ya so bisonyo donc pour nous le qui na koko télématique bat ba sekinga ngapi na yo kisoni bat ba sali na za nga bongote mais c'est au moins na combien na niveau na banda ko finga batu na koma ko répondre na koma ko batinenga ba photo na chipo na moi ki eleki et combien na niveau moko ya mabe injustice elikaki ok nga je m'en fous na injustice na koko bandu banda lo tu lobi nga jamais ngana même la chinoise obi ke ngai na kamwa ki na roloba no te vraiment Karine sans te mentir soki penza parce que moi l'aime surtout zwa pe ba tante ya kotala ba émission baninga normalement j'étais la seule maman qui était au milieu o ezalai vraiment que na loba moi nazali na loba boye na tikala jamais kotanga kombo e vie d'abord na efaki nkutu papa na bina azaka tribaliste mukona yokaka ke azana makila banyanga na chaye ata kutu tena loba io naza mutu me tangu na yokaka nde ofingi Olga ofingi mama ya Olga etushaka nga na banda toujours ya conseil na bi Karine denga pardon senga pardon parce que nga baloba kaka Karine mama leki na ote omoni mona na yo kuna na biboy moi sokyo yokanga Olga
filanga voice wana te Olga mama ba Olga kona yo kaka nga moko na yo kaka olobi mama Olga mama kizengi sama wana ndevu zela omuso ke olobi bongo ozala na koba ke ozala na vérité te Karina yo kaki ya solo oui tokende kasi na yo soko yo nobi ozala na vérité pourquoi combien de personnes à YouTube ba finga mama nange salo pasi te yange salo pasi te oyebi na no ok voilà wana nde loba bongo loba penza bwana opesi raison mais te omoni nga nalobaki boye Karine te nabaki boye na tolongwa na lubato mosusu natiaki kaka Olga ndenge ao répondre nakoki kolongola bato misusu te parce que bango nyonso baa na kati Olga ofinga nga aza na numero na nga Olga yebi mama nanga ayebi nga toyebani na Olga na YouTube te tovanda na Olga tolie fufu bata YouTube bakate na benga Olga na mpiaka muta YouTube azarate mutayebaka te Olga uzoya epana nga ok Olga pardon sombelanga lipa sombelanga bu mema ki na YouTube yeso ka lobi likambo bafingi mama nanga sima maloba na ye yo s'attendre nga na sani na beta maboko donc qui pète na moto na mona te mama so ya moni ngande na boy so na mona te to tambola te to nyate etalinga te mais nga na respecta ka bato na tambola bango nene yana to kanga mabine mi butu mo mais jamais na vanda na sele live na finga mama bango jamais na finga Stefano poto liana nene to lala mbeto moko to tie mutu kuse moko to tambola donc to yebani non sango to pona sepesa babone una mona te jamais omoni mais ce que le bizarre c'est kangisa tom sous na ko banet na nyinemi una mona te na internet voilà tom sous c'est singa kangisa sare nemi na kangisa nga zana kinna mona na sarate ngana yo iba sarande na yepoto to tambola te to lia te na ibi na sarana kinite omoni to ba ki différence ezali Olga ngana vanda na ye nga vraiment normalement te Karine nakoka to te naza wana mais loko esaka nga vraiment passe on a moneki na komi skoko kota na ba te Karine faut senga pardon eza bien te to nga kutu ba komesa nga yo soutenaka ka mwana mama leki nobi quand même Olga parce que Olga abande koloba toujours nga na kofinga mama te nga na kokota mama te moni nga problème ngezaki eza kofinga mais era ba kofinga mama te era ba kazana bat ba koki ko enlever mama na nzela wana ilaxine tu wana tangu zaki après te wana so fingi yaki après te nga ko tudai ko demander après parce que nga déjà na ndo déménager na ndako na komena nga likoli bon te mape totala ba live nyonso te bata misala nga mambo ba ndo leka na YouTube ko tuna ndo déménager na ndo kipe pinza mingi te po longwa na ndako kana mwana esu bébé mataki tazonga pe osala ke biloko mususu ekini biloko mususu na komena nga likoli kolo mambo mingi internet wa bandeka ko ipsanga ngate ngate Olga saki ngapo na mona kengo déjà mauvaise foi parce que oyebi ba Karine bato mususu ba ebiso likambo ko répondre nomba moko te talaka no lukuta moko eza na YouTube nga répondre amba moto yana mutu na patience loko nga na YouTube azate masule mawa nga pe na patience akapena na mutema supporter ke soka to finga ata na YouTube musu no bina olubate ukanga ndoki oyeba pete kina yokaki donc pendant le baquet nga na Olga atoyebani na bien poto yebana yemtalukanga donc quel que soit problème soko monike ok abenga mama bisoti avant ça ba live na sala abenga mama 2 heures du temps téléphone bon solo là non yoka na lobelo te parce que nabiki aza mutu toyebana kido ata loto solite mais tolia fufu sani moko to tambola toyebani dans la vie mutu bomona na nzambe donc nzambe soki permettre mo sikata na mutu oyebita après 5 ans nga Olga sunga nga ndibonga pe na sunga nga ndo sela Olga publicité ofile na ndo sela ya mbongo te parce que ndito mesana to komeba ndiko to kobeya na leki c'est ça donc on va qui c'est mutu musa fingi mama mutu musa bika mama musa no kipete mais Olga ibando leki nga pona on va qui c'est qui va changer ka na ndinga na oyebilinga so ezana mutu na ebana ke to beba na te nzamba lola ka likolo ka nzambo to sambela ka pia biso pema
Bato nyonso baza pembi na nga mutu na yebaki tobi banate eza Olga parce que nabaki ani mwasi ya libala ani chrétienne asambelaka ani commerçante asala ane na YouTube te towelani c'est ça bowelani lote toana nzeya tokutana te donc tozalaka na biso bien mpo soki azalaki na mobali te tolobaka biso nyonso tolingai ata mosu mobali moko to tokende place no baluli biso toswani mais ye ani mwasi ya libala aza mpe ye commerçante nga commerçante te aza mpe moto asambelaka ni do ata likambo ye awamemonaki bonzambe eleka bien na nde koloba na bato yaya na nga nde na nde koloba na bato natika koloba na motu te ko toyebani nasalaki publicité yaya na nga te wana famille kolanda te onge mwana bana mama biso mama boti bana 4 nga na koyi mwana wa 5e zwanga na lisa bana na nga za yaya Karine au niveau tokomaki donc on va que na YouTube les mal les qui bino boyoka kama mambo eleka na YouTube batu oyo eleka na privé boye bité on a tam su yo mama su baba olobika ke Karine osali mabe mais tam su ndenge olobi bongo batu na live na ba commenter baba nzo finga batu musu ba nzo binga eloko ndezalaka Karine mo ebezaka pasi na ko contrôler la msu bato bazokoma bato bazofinga baba eza pasi te bino les mal les ke ba fan na bino ba dirigeant bino nga ba chino ba dirigeant te to bino bosa soki olobi boye ba nti wana ba telemeli bino yo o mema mpo ebike baba lukelote po ba longwa te o kota lifelote po na ba o mama non c'est ça mais nga tuka na dirigeant moi mingi ko finga penza ezaka penza domaine mingi ya chaîne na nga te puis yo oza ba problème na bato nyonso te pona bango na pesa ki exemple frère na biso yo wana zoya ba problème na kini era singa ba kanse mbo ba kanse ko mbe 160 eko big samutu mais tande ba kasima na finga sikonde na zoya ba problème na loko ezaki na obese so ezaki ya solo mwana batakufi c'est ça bango ba libone ba osani bon que ton âme repose en paix. Je suis ici madame Akenda awa to sala la invité YouTube ikangama te donc pour nous le na vie il faut to zakana ba frère biso surtout yaki internet na mtayi na ndenge ni yoto mso yaki po esengo no oya kobeta no ba masolo ba basika ka musupa yi musala musupa yi to kutani wana donc il qui cité que yo lukubu manga tonga na lukana bu tonga mo ni l'expliquer ba pesinga message no isenga passe parce que je me dis que on a la na internet pour ça ba tout passer on a na sali ba comédie na sexy na bato na sengi ba chinois mbongo na baluki na zongi na lali il on a yaka moi ba sasa ba pinga na pa na sekango décision na baki na sengo même kata kuteto na binga na sina ba na bat na komi na coin du village donc na sala analyse normale mais na liste esalenga bien to moni pona kolobaki banda omuna ke no luba na olingo luba te na obita ka omuna bo saka ba émission na ndenga mabina répondre te na kipate yo moni ke temeli ka kino be OK na bando répondre kasi to bando fina na kasi to tala ko ya budali bosela ko elaki mahedi na machata lobi mama sele galobi Karine azaka boite ndeni akoti ti na ba photo ya bana kela sekala lobi wow o bedanga bi Karine peza ke bozindo bandeko pesa kinga tellement kanda pour et surtout moni maman ngelo e pianga kanda na ya liboso comment na kandi mama kimpia se déplacer pour na moi na mama ngande na buye na kukuba to kukuba ndo puta na banda le otilobi otie photo na nga otie mama na nga ya mobile na nga dans ça problème te ba adult moni mais moi na ti ezata so na kosa ezemi mutana besoin sambisa na YouTube te so na kosi ezemi na nzoto na kosi bango na kosi ba chinois na nga oza chinois te uyoka pasani nga kutu kote mwana nazaka kuna te mwana za bomati bokichaza bolienga na baza nakenda kutu Belgique na sela bango mo ba théâtre no bi mwana za wapi ngabi Karine aza aboteli mate mambo YouTube imate kita YouTube oyo landanga tina ndako surtout que nazaki ndako ngamo kona mwana aucun problème mama omoni ke na moneke non tellement na tikaka ngana omona kiza mambo YouTube ici na YouTube na moneke aliwe comité to bandasko kufingana ba famille se kota miniature biso surtout biba parce que na moneke ozo ya ona eko lukote na yo luka heta ou yo luka heta mona
na bébé o lukini omoni place bien na mona ekiti c'est pour na mwana te donc il est trop profond c'était aussi dur batebele pe balo batezete surtout likambo kutu nga mutu aliboso kutu na telemela mutu aliboso taso botali ba live na cause o ezalaka likambo ni babenga ngone o ya ba signature wana ya liboso na telemela ngo makasi na bi jamais zalaka te botika biloko nde toyaka na poto aw nga so mutu asa koti na poto nzamba azotalanga na linga muta bima te mama atendanga na moni musicien soki danseuse oyo ya fabrikas azongi na lobi o azongeli nini bandeko fala bota neta awa zana mukanda na esima zonga na makambo ya mutu aye azongi wana nyonso moni toloba na YouTube tika toloba mama ngana ya poto na famille na poto oza sûr ki na poto 4 ans botika nga na mataka na kitaka na baluka kana tambola ka sans papier ka singa mona na social vie na ngate kama na bi peke po ozala lezi foza na mukanda oza mukanda aso mukanda zato oza lezi ngana zaka na mukanda ngana zo mukanda ngunda ngana zo na depuis 2021 nazo mukanda ngunda na 2021 na 8e mois si ce qui n'a posta quand tu parce que l'administration tu vas pas bon va poster identité maman nani anga posta ce qui a solo la kisa makambo omoni onga sala na internet maman eza musala o eza vie privée après caméra tu na vie oko la poster mukanda no te jamais ozo ye bandengo posta ka visa no liboso na ndenge ozola ngo problème faut zo maile ngako tute wana victime ta posta kanga te na posta keza kaye omoni babiloko ne ke eza important pour la vie jamais no tena internet bref ni mona na bota yo na la ligne mais c'est bien na tena bombe longi pour na bike as important mukanda no chat pour na bike is important mais on est bien avec ebilo alikolo so na sombi mesa no chana internet na bike message lote so na sombi ki bongo biso to taba mikanda na biso mongo to chana internet to chat est-ce que na nga so passer par to chat oko chango théâtre dans la salle ka oh bona boye et matake kite zongi bako refuleye maman en plus à part nanu mukanda ngunda nga boti na poto na ibate na boma mutu te na zaso criminel te na na ba bon refulele ngani non poto sona kito so poto ni ata kutu na mamba o internet ata so porting a place bon bengi sanga no kinde okeka osaba yo kiesili na obimina et puis ba lebisi na peke place au salaire ma bien salaire OK ningo salaire ki mabe boy soit foot amende soit muto kufanite obia pe ko sango lisute isili non obe ba pesi ba bien damba liboso so salango lisusu mbalo o foot amende isili les sikoyo na batu da bisa YouTube ki mutema mabe ikomi ya balingi ba mona ebembe lala non natalaki komitika na répondate na lobate mutazu courage moni même courage okipa mama biso mama nga ani mukulu pi mama nga sela ani nzambe donc eza nzamba solo eza nzamba lokuta na ebike mutu asalelaka osila na tana bango na okipe wana te mais autant que mwana oza muki o mwana o ngana asase na protéger yuyi la mwana pona lobake pona mambo YouTube yo na mona ka ke biso nyoso ebe ba pona mona lukwana motika ndi ikibwe même yi wana na lukana ni foto mwana ni au mwana miniature so ina so oui mama na tikate non so ina so foto mwana ni au mwana na nini na miniature parce que on yoso to sara yango to futaka omoni yango to futaka batu mingi bazaka ye azosali kambo azoluka protéger nga mobile na evina tourner de na swadi papa YouTube est dérangé karine etalingate atande ba otchona ba miniature bi etalingate ba otchanga pona lingio nga na lingio yango monike ataba tiye ataba finge non yete ke po finge finga pena fande ona répondre te jamais non ba peke bo tala eso evina miniature non ça na ngote pour mais ya mais siko ngape siko na toucha ki na ngai bébé te siko chelinga bana poane na tunika mutuna na touchate et puis na zaka toujours mutona lobake mwana zali eza pona mwana za to za tete yaki kanda omoni ya ba na kweli kama malédiction mbo palo bakano muntu bo palo bakano zogade ebi kenga moko na vanda ba fana ba bilada na so moni mama nani babenga ko nièce moni nièce na yo toujours au milieu du village a publier bana kuna mais eloko to sepeli po na tala kite abelo to sepeli kaka
azolula so bana ngo poigne lobi te ezanga na lobana nga vérité oh mabe non c'est ça oh ache bana solo ache bana bon eza déjà pe photo azwi na Facebook nanga mais omoni ka Facebook ezaka ndenge mosusu batiango mpe na YouTube ekomaka mpe so ndenge mosusu eza kototeka monaka bafamille babilo moka ndenge wana nga onatiaki nayoki nani président toni yabisinga ngai baolongola ngo lobi omonaki eza esute baolongola onatiaki na Facebook kande naoswana obe naolukango nalongola nga eza bapesinga mingi mpona nga mpe na bana nonono oyo na henrieta non parce que nasololaka na nga moto arasiraka nga alors nakodecevoir ye te eza komone nani alors non yoka mama nani komone nani mpona ekimanga nango te kokokanisa okata tosuli kosi soki tozala na président ezaka trésor candole oyebi trésor candole mame génie aza donc oyo babengi pire ngai donc asomanga ba donc toliaka na ye nakendeke mpa na ye donc aza donc oyo babengi pire soki oyebiseka la danoise ye nda yebisanga bi mwana na ngai abenganga mi mwana nga bi Karine abota nga banda wana naloba na bato ko voilà maman Eugénie Kasai voilà maman trésor candole donc toza na ye ayebi ndako na nga nayebi place avandaka donc vraiment on est un peu neti tokoma neti vraiment famille alinganga mi ayebisanga bino Karine abota mama 58 ans yango bina ajobambi ngai ngai Karine bandeka babenga age nga bingam na 51 na bakiseli nga 7 ans pour même temps donc maman eyem ta yebisanga maman Eugénie soko tunye ko lobi la danoise on akoyebiso pe bolamu nanga akoyebiso ke ayebanda loba nanga na lobango na batanga bi boko mata boko kita mama donc maman Eugénie azanga loko ayebisa ngai Karina kosa te na kotikala na position wana abota naza nango tilelo atande ko basinga ache yo bana ngabi acha bana problème ezate menga tango mama Eugénie lo bana nga bon pa na yebi to yebani bien en tout cas to sola bien so tunyeka ko yebso lo bana donc même ba démarche ndaku ngam na ye na msupe na donc mama Eugénie vraiment azali obi donc tozaf donc et to lo baki mama Eugénie siko azo relier biso parce que azaya yo azape ya ngai donc voilà le millier donc so solo ne Karine oyebisao la danoise azani ni motema ni nazanango ngana linga ko sala bato ata na YouTube na linga ma ko sala bato mabete j'étais là et lo ka penza ke na ndeka to solo le betenga pastangu na moni o ba deganyo so bosala ka o même bosali na Yvette na tikala kutu na kota biloko na mais na o esala nga passe ezaki o ya Olga na mona niveau yenga bandesko kolanda yenga zo ba ke na ofinga mama te na kosala mama bete mais tant na mona ki o toucher alors qu'il est pas aki na faute na comprendre siko c'est parce que on considère maman oui Karina mtali mukuli kolo yo katiseki na sulula na mama mais yo ya mama na internet nanga no te biki internet a pia solution te internet abi biso safato avato no internet nzamba permettre vérité bima malembe abuka yayi yeah. Donc ce boyo quand même on doit que na pesi Karine raison Isaka te kapinga raison na mon te abake apesi nga raison dans sens que donc maman Karine ndo ba kenga na zubimisa donc mama umtando bimisa na kombo nanga voilà omoni izubimisa ko kenga Olga ko na kana Karine ngam no banzoka mama umto ko silanga ndalo ke na pesi Karine raison Isaki na ndeka pongo ngako tuwana na landela kango sute tamba komi na ba dossier wana na landela kango sute
te prom te mamanga na longoli on a tena Facebook ou YouTube lobby non so na papa mio batiaki ba kolongola na bango bana bango ba innocent mais nga na mona peki ekomi likamba mwana na ba bango na internet azala za te na kiparate me ya kolonga ko se déplacer ko kamwana ndina mona ke ttt wani komike donc na biso ke bana na biso sikoyo ikomaka parce que ero kamwana so ezaki bakangela nga na ndako te kinalala ka na nindi na lala te bakinda musala batiki nga yola la la mukino bina sana nga live ko sutuka ndi batho bazobinga nga yazali banda place oza so ezaki bakangela nga te tam soske no bi na bima peut-être na bima to ko tam suyo lekinga makasi to nini après ko to filmer mwana nga to atako to filmer mwana te do pour maketa msuna mais so rakota ki banga bakanga voilà violation de domicile hein mwana amuki donc amona ki enquêté o ils sont mamteki o to ando mona ki za ya musala ils ya ba crête ya ba polémique eza nango kata msu yako eza kaka to sala ka polémique moko boy apona ka YouTube kota nango mais le niveau na ndiko kineti na banda kwa batu nde mabe pona nga pe na olinga te mutabimela nga awa ngapi na mta ba polémique sana na polémique yo va na ndako no ngapi na va na ndako na ko fa na polémique te e comme que na yepa na ona sali bwina zo non ko sa ngote ngata ka batu na nga ila chino baka na Londres ba benga nga plein live Karine maman na te bi place à vanda ka to na dans ne suka miki biso moto kinando o to na ba to na ba na réunion na rendez-vous ba e ba dress na nga na bon na yebi vraiment te oyebi Kariba mso balobaka bon ba yebi adresse ba yebi na bango te voilà na Londres ngo na vanda pe na Londres te hein banda Londres se mboka modi batanga kikomo n'invité ba oyo ba azala nga eloko na lingite basanga na okukusa mutu te ponga zaka tout droit boy mama moi quand tu es ça qu'on a bibana ba kitoko est-ce que ceux qui n'a qui muté ma bino no baba kitoko te pona kanda mais malgré kanda no kokosa te si no ba on no mona laisse ba ngabite ya mambu ya kokinde na banda kote parce que ngamo peso yimtelinga nda kuna sepelate c'est que de mama finga ngato za mama biso petolo bilika na YouTube so ko finga to finga kana kasi bango pe fale ba kende ka epa ya mama oyo nda kende ki pa na yote pourquoi baliko kende pa mama oya kepa na yote c'est ça aussi le problème c'est pas bien ba kende pa ya mama oya kende ki ko lukanda kuna yo ba lukanda kuna ye ngala kena nge pa na yote po ngai na omoni nga d'abord naza juriste na 6 ans à l'université 5 ans à l'université naza juriste Karine je ne peux pas prendre mes pieds déplacer na kene pa mutu na yebi loi je ne peux pas faire ça wana et ça normal pas mutu yango kotanga pe est important biso to kata la classe ya passe na ma pour biso pas mutu raison na iko sola na mwana 4 mois sola nini. Oui, oui. Oh, mais donc déjà les domicile, les violations à domicile, les normal que tu peux pas. Au Koyananda kamutu te bon so par exemple yé et que mutango a comment on peut kaboy a koufi hein sans au porta ka plainte c'était mais pour na wana ni na porta plainte mbala liboso nga kangsa batute ata nani frère na biso mobali ya sala ba émission na kin o boba bazoki se ki isa ba chino o isa Karine na banda vanda ka na seka pour na bien ya no mambo internet na ko oui te mais best to que ba prémener bandeli attendez nga na 6e sens na nga moi elobelanga makasi ya Karine na monango na lobi na okota makambo te za buzz eza normal te na présentation déjà ngeza ndenge na ngati baba baka mutu mulangi boye komi ninyongo na niveau ninyongo nzambe awasela nga na 8 mois wazaki kama na ivete la biki na bota kate bakatanga ba trompe asanga boy na vanda na tali na sena mama so Karine ko répondre et tout se répondre vidéo moko ko kito se concentrer tout sambela nzambe na nzambe nga na garder silence bible bio o bundela bato o bavandi kimia na nzimi abima yanke sa benga pena na monoko mena nzimi na olobati na beta 48e mois na mois de novembre nga azwizeni donc pour nous malgré le yenge na ngande na matrana kiti nga na chrétien et puis nga na ibake on nzamba sala na bomo ina nga na boti lelo bo balanga ndeno nga kele fine comme église donc na ibike na musale funa banda ministère na nga na bando sela nzambe donc pour nous nzamba za mususu
yana mambo mosusu no tala nga na tali munene nzambe asana vina nga no bi na likisa nga omoni izaka ndebe baka olindio sa malamu me okukosa malamu te na sala be emission mosusu ba mambo mosusu me ose retrouver ba ndio finga ba tunanga mo ero sisa live no bi na ile na CG mosusu et comme il poani mais non mon akete eza parce que zanzoto ya musuni ta musu et puis ce qui aux amwana nzambe Satan inga toujours ko bundisa yango yo ka mona baloba mato kanga ba porte makasi parce que Satan au côté Satan so ebi wana zane Satan mona tiki na ye mais yo so ebi ki o azamwana nzambe so kana sali point a kimi ngai a wando ngaka kanga mana akwisa ka otango nyos yango baloba ko kanga ka ba porte mais to olonga e kaka un jour a okima musika na biso be donc ngande zabo mama zanu na kimia ba olongo na ngolobi ngaso ki me mata o sa live no atako tu olobino mamna nga nyoso to bi ngana za nga na problème te komoni eza na internet so que moni likambo eza que moni peke na sere mabe kuluba yana o mabete donc nini yo kotanga na miniature obwe eza na problème te ngako na miniature na chana nga batute yana ndenge na bate omoni lo msiro pesa kanda eba moni ke bazozo ba signaler chaîne nga bakati nga monétisation ndo moni na ba chino ba tomboka ba bitoko bando signaler batu nyonso ba signaler chaîne oui bakati nga monétisation et ils ont en mois de janvier ils ont dit après un mois. Est-ce que kokata monétisation ezara signalement pendant ngape bakata kingango na juillet, août, septembre 3 mois bakata kinga mais YouTube akomelenga kake nga YouTube akomelenga kaka o apesenga ka cause tozo mona raison te to monétiser yo mais côté ça recours alors moi nanga lobi nanga bi mama boma ba vidéo nyonso moni eza importance te omoni moi ba vidéo kala boy o effacer misusu yebisa mi ya tembo effacer ba vidéo musu o mona ke sala nango sute côté nango so eloko te et sala bele na sokoli yango kana moni ezongi na na longole ba vidéo ebele na longola ki abi mama on sait au moins ka ba komelo boy faut ko effacer ba vidéo belé au monique eza nango ya kala ezokotsa sumbo te YouTube azaka bongo a olongoli etikani mwa nke ale au moins azongisi ngape na saki 3 mois mais ba komela nga cause penza te ke batu ba signaler la ba ka ke ba au moins raison te na monétiser après 3 mois ekozonga 3 mois coûte ça ba 2 mois exact. Bon, biso nana ebiki érapé pour na bani ba cause de belé ya kaka pour la communauté. Yeta leli na ye. Si azola muka abalo baluka yele na ni kasta baluka pa ibake mtapembe. Ala mtapembe. Ça va Karine en tout cas na CP ndako yo kayo na CP surtout na respect au pesinga au benginga ça m'a beaucoup touché vraiment. En tout cas, on reste, c'est la famille. Notre maman Eugénie est au milieu, donc voilà. Ce que je dis, on le dit, sur la maman la danoise, ça quoi, ce qui wana mutunangai. Voilà, donc c'est pour ma belle. Vous allez bien, bola la bien protéger moi, hein? Des gros bisous. Ok, pas de souci. Merci, bisous, hein. Bye bye. Okay. Bye.